Edino image. Moto aleki na image réalité. Moto pa kokalo na image réalité. Moto pa koyame kalo na image réalité. Ata burmani akokate. Panza sango. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont na Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, mutu nyonso aza na télévision na TNT, décodeur à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimenanga te, ba Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo apesi la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue nanga bodo, apeseli. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Balanda Panza Sangwa Congo, vraiment, ça nouvelle à tristesse. Quand les alaga viennent à biso, autotika biso, na kombo ya maboke masumbuko. Vraiment, oh bozomona, muninga nae, oh azako mela nae, oh azako lia nae, grand frère nae. Et ça grand frère za muninga, bon, et ça n'okaga, nenga façon oloba. Alors grand frère, toto ba pasi na yo na mkola lelo, kozanga leki na yo ya mobali na kombo ya maboke masumbuko. Ba mingi zate Edino. Donc mbala liboso na tangisi maya misu na pona sangwa mawa. Tu vois? Donc muto ya zangi biso so komoni vraiment toza na mobilisation makasi. Ça dit pas ça vraiment cher pona biso. Azo coûter mingi. Abeli na tangu muke. Donc ezo sala biso pas chebele. Alors, tout ça vraiment na mawa, ya mawa vraiment ya mawa. Mbala liboso na mona vraiment mawa, ndengi nini bete akabatu. Donc, oyo ndeko ya ngai leki, mais ya komona vraiment que muta kwa ibo un intervalle ya 8-9 jours, et ça vraiment pas chamingi. Est-ce que la programme matanga programme matanga biso nyoso za ya kotelema. Ko uta musala, toza toujours na ba démarche. Ngana kendaki kotala makambo ba tricot ba décoration ndengini ne kozalila na yaki na pesa ki compte rendu par président Wilco donc baza déjà na ba dossier donc to loko to na contact entre famille na biso bande kwa libanda poto yeba ndengini ni makambo kosala mila mais vraiment batu baza l'inquiété toutes les armes vraiment ya kotelema donc soki ndeko Masumbuku André akundama awa ba armes vraiment préparé à kokende na ndengi ya isengo soki pesa ni ke nzoto ba kosenga ke babi ke longo awe kende na sika uta na Kisasa minduke za ya kotelema to kozwa vraiment ba initiative oza di ke nzoto wana ekokota na A340 destination RDC donc voilà vraiment minduke za ya kotelema merci donc na kozwa tangu mingi te polo kwa to wana tangu mawa mais message faut kende parce que tout le monde doit aimer Masumbuku akanga mutema te oya zana moi sama kuta aya nango parce que mutu nyoso ana mabena ye bola mupeli mais ngana yebi bola mingi mais mabene na yoka na nte donc merci à trop mais aza mutu oya tangisi bisoma ya miso bele merci kitoko to ndeka rabozomo na panda sangwa Congo to kwelelo pa mama Irene Bengazi awa nde place vient na biso Masumbuku azalaki koya kosangana mingi na bandeko na ye ya association Bengazi. Alors nazomona pe César ndeko na ye moko azalaki na ye komela na ye kolia na ye ko partager na ye ba masolo vraiment azape na liposa alobata moi liloba moko papa César micro na yo.
Ah, bandeko na ngai, o kamsa ngai vraiment mbala liboso na liboso ya micro. Ngai biloko na linga ngote kwa. Na mutema na ngai, na mawa na ngai. Na benga ye papa Boboto. Na benga ye papa Boboto, soka yi abwe, akomila abwe, tourner na bato nyonso tu. Soka azangi pe alobi. Alwe a musala bwe. Mais lelo bwe, toujours lela ye. Motema ezo sala pasi biso Congo ya ngambo ya Braza tozo lela ye to yebi motema moto ndongo azalaki na Boboto ya azalaki nango to benga ye papa Boboto et comme singate vraiment bon liwa eyi ezu moto na biso mais nzambe moto ayebi makambo asalaka mais eloko na lingala loba na loba bandeko na ngai ezala bandeko na ngai ya Braza lelo to sangani na bandeko Kinshasa donc lelo boye fo makambo nyonso tu esalama na ndenge ndo ba parents na biso to kunda ndeko na biso na bolamu ndenge to lobaka papa Boboto mais likambo nga na linga loba na bino mawa nga za nango na motema boye bango te aza voisin na ngai quoi donc pona ngai eza souci eza mawa po mutu nyonso omoni liwa eza na biso tu toana liwa esali mutu nyonso tu il faut akufa toye mobembo tokozonga et donc pona ngai namoni nazo regretter seulement bolamu na ye quoi nazo regretter bolamu na ndenge nini parce que azaki mutu moko azo yamba batu ngai nakoma na Savigny sur Oge kala mingi te mais mutu alakisi ngai na ye kokota awa nakomi awa lelo na ye okomona ke na kati ya Savigny sur Oge na mwa place moko eyambaka ba jeune ebele bazali na ba vieux ebele bazali epai nakutanaki na ye mpona yeba ye nakoma na ye mpenza ke nayebaka aza voisin na ngai aza bien donc kovanda na bato. Oui, tu vois, Congolais, bon, mutu azali na ndenge na ye, mais garçon wana azaki garçon moko vraiment apprécié quoi. Garçon moko alingaki koyamba batu, asekaka na batu, aliaka na batu, azaka bien na mutu tu. Donc ezate ke toko loba ke bon mutu nyonso parce que lelo ekomi liwa soko mutu akomi na liwa azaka bien. Omona te tanga azalaka na normal, azaki bien te. Mais non. Mais hier, Azaki n'est pas toujours bien. Parce que ngai on a komaki na moni président Wilko, donc président Oyazo Kamba, association Benghazi, donc président Mongo très jeune, na kutakiye, na ba secrétaire na ye, na point na ngai. Donc na sengi kaka emolimu na ye, nzamba zwango na ndenge moko ya bien. Nzambe ayeba kolimbisa mabe na ye atia molimu ne na ndenge moko ke ya normal souci na ngane yango na souci na ngai ezali ke nzambe abatela molimu na ye. Merci beaucoup. Nos images, merci déjà beaucoup parce que natango bisengo zalaka toujours na biso et comme par hasard natanga pas sozaka na bisengo ba loisir partout vous allez dire novement pendant sanga Congo sincèrement merci beaucoup mais cette fois-ci tu vois na bisengo tozo mona moment ya bien mingi de ndeko na biso mo atiki biso oyebi. Inutile qu'on a se rappeler qu'on a biso masumbu atiki biso et liwa moko brisque subite même na koloba donc biso tuzama tuzana moi douleur to ana pasi pona na umela mingi te parce que na yebi to sala susu interview mususu le temps to programme définitif ya banterema ba cérémonie tout oyeba et impression nga za moi ya pasi kaka yinde ko moi très bien il vraiment et mutu akufi akomaka bien mais oya yete il est vraiment zaki ma bien sincèrement il m'a bien particulièrement pendant ngai matu zaki très bien aye bon ezanzela na biso tout kaka et nzamba sungaye place akia kene malamu lobi ko zala yo ko zala ngai ko zala nzela na biso tout mais c'est un garçon bien akufi mais maintenant par rapport à ba programme biso dans association na biso to ana association o ya gipe membre effectif l'association mais so muda kufi mimi ya famille le biso dépend na famille so famille a pesi so programme association to chepoa ninga zala kaka
tout sungi tout pesi moi contribution donc c'est à dire on parle de connivence na famille na biso bango ba lobi au jour d'aujourd'hui il fallait tout un programme lelo na pourquoi lelo membre na biso mona comme ni 15 fallait la biso programme toyeba mais à partir de lobby to ko programme parce que famille zaki moi mukena problème ba ça l'autopsie bakuna mbala moko donc mutu akufi mwako de ko loba mingi za to loba mingi après muno ko beti libako sala mo muke bien te mais bembezali wana à partir à lobby so to kutani na ko pesa au moins ba précision ba kunda tel jour ça les à la place nini makambo za la boyer et puis to yeba après nde to évoluer mais biso na niveau association na biso tout ça ko bonga ça ndenge za la ka tout ça ko bonga ma par rapport à ba cotisation, ba t-shirt, ba tous les landais qu'on a besoin honneur parce que c'est un garçon bien. C'est un type bien, c'est un type bien. To kunai na ninga honneur tout ninga zalaka. Voilà dans un premier temps et là on a pesa yo moi likolo moi vite fait ngona. Merci. Ah là on a pesa vite fait parce que moi douleur eza na ngoloba mingité. Au moni d'habitude to kutanaka oyo ka ngwa suma mais yo mo mon lelo musique ya te et voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Ingeta toujours. Merci. Ingeta, mon président, nangana jeté-moi le Cameroun. Alors nangana le bama muke pour na président, pour na association Benghazi, ezaka na top et kozaka na top et ko supporter moto na bango selon citation il y a famille mais pour na biso bana Benghazi biso doit après il y a moto na biso pour solo la kitok biso peut être solo la kitok pour na yé to kokunde pe kitok mais to tie molimo na ye nzambe azwa ngo pe kitok paka moto ezala kitok ya kende pe kitok donc ce que zali liwa o ya ye moko nzambe c'est normal parce que biso bato mokili to bakisaka mais moto na moto na ndenge na ye ndenge liwa na ye ndenge ozali mais to yebi ke akokende kitoko pe ke na muzika mo kitoko parce que asali na le fait à mwana na ye moko abalisi mwana na ye pe akei lobi na ngwa akei donc c'est que azaka kitoko pa yazo kende kitoko ezali lumière ya kitoko eza lumière mabeza te donc non komisika ka top Benghazi na top et Zalaka toujours na top. Merci. Toujours to continuer micro na biso balader ne nefse binokaka to za na staff Benghazi a papa mama Irene Benghazi moko en personne to kwa ko leka été sans alo batali loba mama Irene Benghazi vraiment na bi ko za na souci mingi awe Zalaka ngwa suma mais lelo na moni penza ke ngwa sumezati moi liloba na ndengo yebaki papa maboki. Merci mingi tonton Edino. En tout cas, tolela toujours papa Nabiso Maboke. Azaki papa moko bobo topenza, azaki papa moko gentil. Mbala mingi azalaki koya awa. En tout cas, azalaki koleka mutu te. Kobenga kotuna ba santé. Vraiment tango nyonso tozala kozala naye. Yango nazo présenter mes condoléances na famille. Nzamba zala na bango. Et ali moment moko très difficile pour atiki biso mbango mais nzambe a yamba molimo na ye bon pour na programme tozozela kaka ndenge famille elobaki soki bazwi programme nde bakopesa biso et puis bandeko nyonso bayebaki ye nde bakoyeba merci na bino. Ouais, on est vraiment en deuil quoi, toi en deuil autopètre par exemple Pulien na biso na fief na biso Benghazi vie Maboke Masumbuku nga bien quand même grand yaya parce qu'il y a bien un grand yaya aza vie moro trop cool na biso très sympa aux problèmes na été vraiment le bateau TV vraiment sans problème quoi pas polémique té ba petit tout ba master na a bien nga biso ba grand yaya vraiment soki moto na kufite keba na ba commissionnaire na uti cimetière réunion munene ezaki na kata cimetière na ba wei ya monde entier keba na ba commissionnaire matanga so mutakufi ba na album ba photo o bango ba yebe sika ba kozwa soki nini ba wei ya Congo ba wei ya Ghana ba wei ya Poto ba wei ya partout ya monde entier bazo seka ba congolais o bango so ba kufi ba problème ezanga raté
oyoka ono mobule bimaki mbale mbongo mbongo utaki na poto mbale mbongo fini lelo solution ezwami global PM service funérailles esali makambo ofuti awa basalili yo makambo tu na kini pepele wana na bokasi ya Patrick Malwavengi yekutu basolangana na nzela te makambo tu biro bafoto ezali okomona bakatalogue ndenge olingi bakundela ndeko na yo tata na yo mama na yo ndenge wana tu oyo kolinga kopona kuna na mboka bakozwa nyonso en charge kobana communiqué na batelevizio nyonso ya Congo badiffuser communiqué écologique yo pesi kaka photo cercueil corbillard chapelle ardente nyonso uta na poto babashe bakiti miziki yo kobeta na matanga nyonso wana uta na poto makambo tu wana awa bokosola na biro na bango za na Château Rouge na na bungi Château Rouge solution ezwami makambo te oyo balelaki boye totindi boye te donc nyonso ezoleka awa soki mpe famille eza na mobulu baza awa na capacité kozwila police nationale eye mpo esala sécurité levé du corps bato bakomema ngo bata sécurité balata uniforme suka na masolo ofuti awa bakundeli yo mowei na kini na ndenge ya bien na bakalite ya bien miziki ezali oyo olingi ebeta ya mboka na bino mboka tu bakozwila miziki okobeta na suka masolo.
papa soko lingo lia bien fo ya na Galaxy Mambo na solo eza pena kitoko lokota kota ba restaurant eloko elekelinga epa ya mambo alambaka mbisi te eko découvrir que mambo alambaka reke baplay bayaka mona baza bien bato mbongo tie moni badela minga bayeboye donseke mbongo banezonyama Galaxy Mambo topos. Venez, vous allez goûter un bon poisson, un très bon restaurant. moto na yebisaka bino yeyo oyo alambamaka pamba te ala moto moko rare donc ezalaka mpona 15 personnes depuis na anniversaire kaka moto moko 30 personnes baolia Galaxy Mambo, Galaxy Mambo, c'est un endroit super, il n'y a rien à dire, ça sent bon. Mais ni pas mbiso, le même c'est non, où c'est la micro. Ici c'est Mambo. Galaxy Mambo, on y a gué, Maramio c'est à gué, Talara, mille par ailleurs. On a battu un Mambo Galaxy quoi, au Belvilliers. On a Mambo. sadina ya na komi baba osala eta ya bambisi o bambisi ya mona na mona na ngai ya mosi memeno obele kilinga na solo eza pena kitoko